Makita pwete balonganga tatae yakambangu pwete yobumbela. Nathalie Baby Donjwa déjà de retour. Tobanda komona Baby te batebele ba mitungisa maki batebele ba lobaki pourquoi Baby azomona na te ba oyo pe balingaka Baby te ba lobaki pe mabe pona Baby mais biso ba oyo tolingaka Baby toyebaki pourquoi Baby Donjwa azomona na te. Alors Baby Donjwa de retour toye ko informer bino que Baby Donjwa azalaki te azalaki na kamba mais pour le moment Baby Donjwa de retour donc Baby Donjwa azali déjà donc aye na retour na ye donc retour na ye vraiment en forme et puis retour na ye aye na ba nouvelle yasika. Alors lelo chez XBT TV toye koyeba ba nouvelle nini oyo Baby Donjwa a yeli biso. Alors si vous êtes nouveau quand toye bisara bino ceux qui ezambala no ya liboso o tomber na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker o partager et o sala malamu mingi mbote na bandeko nyonso o balanda XBT TV bambote na bino esika bozali dimanche elamu na mutu nyonso dimanche elamu na babone nyonso ya XBT TV dimanche elamu na batu nyonso o balingaka Nathalie Baby Donjwa et toye lisusu na dimanche elamu na batu oyo bakoti na chaîne na biso mbala ya liboso donc ceux qui vraiment ezali mbala no ya liboso o tomber na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker o partager et o sala malamu mingi. Wana bozongo na liboso na bino ezali Nathalie Baby Donjwa mukuse ya talo mwasi ya kitoko batu nyonso bayebi ke Baby Donjwa zara mwasi kitoko wa yebi yango te nani. Baby Donjwa ye wana bomoni liboso na biso. Alors Baby azongi déjà ezaki na batebele balobi ke Baby chaîne na ye ezo avancer lisusu te Baby chaîne na ye ekatani karaboye banda ata théâtre jusqu'à présent depuis épisode 8 titi siko ezo sila te bablo moi bongo bongo na bato bayaki balobaki vraiment ebele pona Nathalie Baby Donjwa. Alors Baby asalaki na nkote bandeko nanga il faut boye ba Baby azalaki na congé akendaki koluka Nzambe omoni musala basalaka il faut ba associer yango na mamba Nzambe. En tout cas musala nyonso etambolaka na makambo Nzambe ezalaka bien. Baby Donjwa en tout cas azara mwana moko malamu azalaka vraiment mwana moko malamu makasi azaka fi moko alukaka Nzambe na ndenge ya solo autoleka na ba problème o ezaki ba problème ya grave to monyango grave to ye to lobby mais Nathalie Baby Donjwa aza vraiment mwana malamu aza vraiment oyo ayebi comment ko surmonter ba problème oyo ayebi moni mutu saka lukaka na Nzambe mutu saka lekisaka na etana eno ke koluka Nzambe quel que soit ba problème ezoyela akoyeba comment akoki ko surmonter yango. Batu bayaki bafingaki ye batu bayaki balobaki mabe mais ye moko ayebaki eloko nini oyo ausala ayebaki eloko nini oyo ausala donc ayebaki azaka siri na Nzambe na ye quelque soit liboso simba kitayebi ke ya mibale ekosimba quelque soit o wana ezaki tomona ki yango lokwa yango nde fin yango nezo simba mais esimba kite peut-être Nzambe moko ayebi pourquoi a permetaki chance wana ya liboso esimba te donc Nzambe asala mamu na balolenge na ye kaka ndenga permetaki chance wana esimba te kaka ndenge pa zo bongisa pe chance susu ya kitoko ya makasi donc ya kitoko mingi penza pona Nathalie Baby Donjwa. Alors bandeko na ngai message to yelibino ezali ke Baby Donjwa apesi message na ba fan na nyonso Baby Donjwa apesi message na ba nyonso o balingaka ye boyeba ke esi azongi donc auti koluka Nzambe auti kamba koluka tata Nzambe auti kolela epa ya tata Nzambe auti kosenga bolimbis epa ya tata Nzambe na makambu nyonso oyo ekomaki oyo ngai na yo toyebi oyo ekomaki. Alors Baby azongi déjà en forme donc azongi
vraiment en forme azali na ye vraiment donc ande baloba masumu to salara olele panzambe nzamba olimbisa yo batu bayaki ba crucifiaki ye batu bayaki balobaki lobaki pona baby mais intimité ya na nzambe to yebi yango te intimité ya baby donjo na nzambe biso batu to yebi yango te baby aza mwasi moko alukaka na nzambe malgré mais asela na nzambe donc nzambe wana ya lola akotika ete nzamba lola oyo asalaki pour que baby donjo akutana na bakambo akutana kinango akotika ete alors yango te ko senga na batu nyonso o balinga Nathalie baby donjo la bafani nyonso ya Nathalie baby donjo en tout cas to continuer ko linga ye to continuer ko aimer ba film na ye e oza malamu mingi baby a remarqué moi baisse na chaîne na ye bandeko nanga tozwa baby kaka ndenge tozwa bandeko na biso po aza toujours ndeko na biso tozwa ye kaka lokolo oza yaya zwa ye lokolo zwa ka leki na yo oza leki zwa ye lokolo zwa ka yaya na yo oza mama zwa ye lokola oza ozwa ka mwana na yo e osala malamu mingi ezalaki erreur o esalemaki en tout cas baby donjo azosenga pardon na balovashu nyonso balovashu nyonso message oyo eza pona bino baby donjo azosenga excuse na ye na balovashu nyonso en tout cas to linga ye to continuer ko linga ye bolingo o tozaka nango epa ya baby donjo elongwa te la famille s'il vous plaît to continuer vraiment ko linga ye to continuer ko aimer babiloko nyonso o azotiaka to continuer ko landa ye e kosala malamu mingi o esalemaki ezalaki erreur o esalemaki ezalaki peut-être bomwana erreur ka esalaki nde erreur wana eyaki alors elingi koloba te ke erreur wana ndenge ye ekosila kate donc esi esili esi tosokoli maboko tosokoli makolo tobandi kotala chemin mususu tobandi kotala avenir ya lobi baoluka basala ye mabe baoluka baluka ye na mabe baoluka bakwisa ye me nzamba lola nde akolongisa ye baoluka basale mabe baoluka baloba baoluka basala sondeni me nzamba lola nde mokonzi ya nyonso kande toyebisa bino grâce luzolo arate mwasi parce que baby aza mwasi ya motema munene komona baby tomona ye na mabe te tomona ye na entourage te tomona kaye vraiment na makambo penza ya mabe te donc azaka mwasi moko abangaka na nzambe aza mwasi moko amemaka vie na ye na balolenge na ye baby aza aimé beaucoup plus bato balinga baby makasi aza penza aimé beaucoup plus que grâce po bato balingaka grâce na yebisaka bino grâce ayaki a profiter na sima ya succès baby po bato bayebi grâce na baby bozomona donc bato to bande ko linga love story soki to bande ko linga love story to bande ko landango to bande ko zelango c'était parce que baby donjo a invité ka grâce à proposer grâce basala love story wana alors to ina baby te poka love story ezali sous-souté to désabonner na chaîne baby te to se désabonner na chaîne baby te poka love story ezali sous-souté baby asala rapé ba théâtre o biso nyonso to yebi o biso nyonso pe to landaka alors to continuer ko linga baby donjo la famille et sala malamu mingi bokoma bolingara ye ceux qui vraiment olinga star na yo kende na chaîne na ye Nathalie baby donjo s'abonner tala ba vidéo na tia ba j'aime et sa malamu mingi to luka to tombola ye en tout cas to tombola ye lisusu na lina mona ba commentaire na bino je suis Lovashu donc soza Lovashu na lina mona openza commenter je suis Lovashu to kende ko tombola baby bandeko nanga to kende ko tombola ye pour que bato bazolo ba shit pona ye bato ba luka shit pona ye eza na bate bele ba komi ko loba grâce à zo beta to lokuna que love story bandeko telema po ye azalaki na kat alors to ki sa soni bandeko nanga baby donjo azo préparer eloko mo lisusu ya bien na chaîne na ye oyo ekozala siko akosala akolanda orientation ya nzambe na ye donc aosala eloko moko lisu ya kafukafu na chaîne na ye alors balovashu nyonso to se manifester donc to lakisa bolingo wana epa ya baby donjo to lakisa vraiment bolingo wana epa ya baby donjo to kende ko s'abonner na compte na ye to kende ko tala ba vidéo na ye to kende ko aimer to kende ko partager la famille surtout partage na bino et ça malamu mingi to partage
partager ba vidéo wana donc to partager yo pe ndeko o ko une émission oyo partager yango pour que baninga nyonso o balova chou nyonso baninga nyonso o balingaka Baby Donjwa bayoka likambo oyo bakende vraiment ko partager ba émission ya Baby Donjwa to Lucas ko succès na ye to luka amata lisusu et ça malamu mingi to remarquer moi bes mukie na part na ye alors la famille message oyo e uti penza et pas ya Baby Donjwa lova chou na bino oyo bolingaka makasi donc bientôt là ba makambo sika ezoya bientôt là ba makambo kitoko ba makambo bien ezoya na Baby Donjwa TV Baby Donjwa TV alors to luka to matisa yango to luka to tombola yango e ozala malamu mingi balobi le passé ne revient jamais Baby nenga zabwe atalelo grâce à lobi akende abondela ye na humiliation o grâce luzola la kisi donc eko simbata mukiete eko simbate balova chou ebele bazo benga biso en tout cas boye bisa Baby azongela liso grâce te Baby akosala yango lisusu te la famille akosala yango lisusu te akosala yango lisusu te Baby ndenga zaboye ekomisiko azo mobali o aza responsable ekomisiko azo mobali o akolinge makasi ekomisiko azo mobali o mobali ozala fan na ye ezateke yende aza fan ya mobali donc azosko mobali o ye aoza mobali ngo ozala fan na ye o mobali o aza responsable o aza na maturité o bakokende ti kino libala na bango alors s'il vous plaît la famille ba o boningaka Nathalie Baby Donjwa to consommer ba film na ye o euti kosuka na witi wana en tout cas kalate azokotisa ba film na ye mususu to consommer yango e osala malamu mingi to linga ye kaka nde to bande ko linga ye to bungisa bolingo na biso te pona makambo oyo e komelaki ye e ozala malamu mingi ko linga ye ko partager ko sala surtout propagande na biloko nyonso azotia pour que to tombola ye e ozala malamu mingi et noto lukalisu to kitisa ye donc ce que ozomi benga lova chou ezaka to mi benga ka lova chou ya maloba ezake omi benga lova chou na ba action donc ba lova chou ba soutenir ka lova chou na bango donc ce que oza lova chou banda ko soutenir Baby Donjwa partager ba vidéo na ye partager ba lien na ye partager ma camion so ko sala pour que to inviter batu ba s'abonner pour que to inviter batu ba tala pour que to inviter batu ba ya vraiment ebele na compte na ye e osala malamu mingi alors merci beaucoup na batu nyonso oyo balandaka ici bote la TV kande to ebisa bino soki ezali mbala na yo ya liboso otombe la chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker o partager et o sala malamu mingi donc abonnez-vous commentez likez partager et o sala kitoko makasi moi liloba pona Baby Donjwa yo o lingaka Baby Donjwa ko leka vidéo te sans que o tika liloba alors merci wana tokutani à la prochaine émission. Donc, tobo sana ba jamite, moi liloba pona Nathalie Baby Donjwa et osala bien pour alinga soa koti a mona maluba na bino tanga kota kazo mona ba commentaire na bino azo mona comment bolinga raye azo mona comment vraiment bo tiaka ye na mitema na bino et sala malamu mingi. Bisous, bye.